Yebi histoire ya papa Kulutu ndenge na mesana kobenga ye. Mama Mwilu babalanaki na papa Simoki Mbangu. Baye kobota mwana na bango liboso oyo tozali ko fêter centenaire na ye le mois prochain. Ya solo comme couple nyonso soki bazwi mwana ezalaki sengo mingi. Papa Kulutu abotami. Kobotama na ye ndenge toyokaka na histoire eyaki kokutana na guerre. Papa Kulutu aye na 1914 ezalaki ebandeli ya guerre ndenge toyebeli. Tina nini guerre wana ye moko Nzambe ayebi. Papa Kulutu tango abotami kokola na ye ya solo azali kokola neti mwana nyonso kokolaka. Me ye azalaki mwana moko azalaki trop près ya tata na ye. C'est-à-dire esika nyonso tata na ye akozala ye azali. Déplacement na ye nyonso ye fo alanda. Nde yango na bandi boyebi histoire. Même tango akendaki kosalisa mamaki ya ntondo papa Kulutu azalaki. Tango pe boyebi histoire ya Kimiala biso nyonso toyebi yango. Tango papa Simoki Mbangu akendaki kopanza zandu wana bakendaki toujours na papa Kulutu parce que azalaki kotikala te. Et tango bakendaki na ye boyebi maimalekaka kuna. Lokola ye azalaki mwana liboso ndengo tuni mpona kokangama na ye. Ya solo azalaki lene ya bandeko mosusu. Tango bakangi tata na ye mwana pe bakangaki ye basambisaki ye. Balingaki mwana abuka lokuta. Mais mwana lobaki la vérité que tata na ye aza kosala miracle. Puisque vivaki ba vérité wana. Moya kokosa yalaki te. Alobi kutu ke tata na ye asekisaki ebembe. Likambo wana epesaki pasi na derosi parce que amonaki ke yo mwana muke comment est-ce koko comparer mutu alali na oya kufi. Alukaki kutu atinda kutu soda ne moko aki pembeni po beta mwana mbata. Me soda wana aboyaki. E arrestation na ye bandaki wana. Tina ndenge tata na yepe akendeki yepe akei na boma. Na âge à 7 ans. Parce que soki papa ki solokeli ndenge tozali koloba. Na ba papa bazalaki bana ya papa Simoki Mbangu te. Nandimi te ke bakokaki kozala na intérêt moko quelconque bazwa papa Kulutu batinda ye na boma. Mais arrestation na ye ezalaki tina na tina parce que ils étaient convaincus que bana wana ba preuve ezalaki ye banaki ke bana wana bazali ya papa Simoki Mbangu na mama Mwilu. Yango no moni ke mundele ye moko ayebi tina nini oyo ye akangaki papa Kulutu atindaki ye na boma. Mais papa Simoki Mbangu kombo ya bana na ye apesaki te kombo ya kingandi kombo non. Ye moko apesaki ba kombo ya bana na ye. Toyebi yango ba kombo nyonso 10 lettres toyebi. Ye moko apesaki kombo ya bana na ye. Donc pona ngezali faux problème ya kolobake papa Simoki Mbangu abotaki te. Papa Simoki Mbangu na confirmer bino abotaki. Ya solo papa soki totali na ndenge siko pe tofandi na mindele mundela salaka likambo te na moto mwindu sans intérêt. Ya solo soki batindaki papa Kulutu na boma ce n'est pas kaka bakoti classe mais ezalaki plutôt po basala ye lavage de cerveau abosa na makambo nyonso ya tata na ye. Yango nde batindaki musika. Et vraiment, toko kolobate ke anyokomaki physiquement non. Bazaki vraiment ko protéger ye.
me bango bayebi ntina nini bazalaki koprotege ye mpo bazalaki na intérêt moko mosala oyo ndenge toyebeli yango surtout mpo na bango ndenge papa Simon Kimbangu bazalaki kotinda ye loin de son pays, c'est-à-dire na mosala na ye mpe kokufa. Alors comme bango bazalaki bana e papa Kulutu ndenge toyebi histoire ayebaki kamwa histoire ya tata na ye na témoignage nyonso asalaki, donc bamonaki ke malamu balongola ye eloko wana oyo tata ne atiaki ye na mutu mpo abosana complètement identité na ye. Me lokola nzambe aza nzambe mpo ya solo ke tomonaka bana ya age wana 7 ans lelo mpe soko olongoli ye na maboko ya yo parent ake ndenge tomonaka bana mosusu ake na famille d'accueil, tomonaka mwana na kaka isufa asala 10-15 ans makambo mingi ya kobosana. Kasi tala age wana ya 7 ans papa Kulutu ake kuna me bakokaki kosala eloko moko te. Bakotie classe mayele mpe azalaki nango bamonaki mpe ke oyo élève ya ndenge mosusu parce que alakisaki mpe oyo mpe akokaki kolakisa bamiracle mingi mpe esalamaki ye mwana classe me asali makambo ebele baprof kokamwa na kokamwa yango nde bamemaki ye kuna me ezalaki na but te ke mpo basepelaki atanga classe na ndimi yango te surtout na ntango ya colonisation. Natiela ntango akei donc abandaki kaka na boma kaka be na compte yango mosala batindi ye kuna komi administrateur territorial. Ezalaki mokonzi monene na ntango wana ezalaki ran moko akosakana te mindele bazali e vraiment alakisaki bapreuve na ye ke azalaki moto ya ndenge mosusu mpo ntango wana bango baza kobeta machine lokola lelo bino ordinateur bango na ntango wana machine oyo tokobenga dactylo me soki papa Kulutu mukanda oyo mundela ko kosala yango peut-être kobeta yango en 1 heure ye même pas 10 minutes bazalaki toujours kokamwa. Donc alakisaki vraiment preuve ke azali moto ndenge mosusu par rapport na bango kuna ndavanda ntango awuti kaka na tiela ezalaki na cadre ya mutation na compte ya mosala nde bamutie na Kinshasa nde sikoyo koya yaki na Kinshasa. Donc ngape nakomi kamwa mayele akomelaki na mokoto 87 epai ya ndeko na ye voilà akomelaki na mokoto ezalaki na 1960 fo ezala na mois de mai ou juin na bosana te ntango papa Kulutu aye mpe na mama baye na bana mbala moko bakomaki na ndako papa leki mpo tomesanaka ntango wana tozobenga sikoyo papa lisusu te tokomi papa leki na papa Kulutu. Ntango bakomi na ndako ya solo bapapa kutu koloba te tobengi bango banzambe ambiance moko balakisaki biso exemple moko monene bolingo ya ndenge mosusu koyeba te nani yaya nani leki bilamba na bango garde robe moko bazalaki kotia biloko na bango donc ya bamama pembeni bamama mpe ndenge balobaka ke bamama batongaka mboka te me bamama bafandaki yaya na leki vraiment ambiance ezalaki kitoko okoyeba te wapi bana papa Kulutu wapi bana ya papa leki meme bato mingi bazalaki koya kuna na lupango baza koconfondre biso baza koyeba te wapi mwana papa Kulutu wapi ya papa leki balakisaki biso bolingo oyo etali bolingo vraiment balakisaki biso yango ya bomoto ndenge nini kovanda na bato koswana te oyo boye soki aye abimaki fo azela ndeko ne bakoli ensemble papa Kulutu ntango akomi directement akontinuaki mosala na ye wana papa leki asasilisi parce que papa leki asilisaki mosala na ye na mai toujours mai bango mibale nayebi te ntina papa Kulutu akomi na mai donc une année après nde aye na 60 papa leki atikaki mosala na ye na mai 59 ya solo papa Yugens ntango papa avant tika politique ndenge otuni motuna na yo je crois que bayokanaki parce que biso ntango wana ndenge nalobi tozali bana me toza komona ndenge bazali kovivre na bandeko na ye
papa kulutu akontinuaki toujours malgré charge azalaki nango na l'état bazalaki koepole bandeko na ye bazalaki kosala mosala ngo naaki komona mpo na ngai namoni ntango peut-être ekokaki parce que moment moko yaki okoma papa kulutu nzoto mpe komi malade e na ntango wana namonaki aye kotika mosala ya l'état mais akontinuaki mosala lingomba et puis nasuka peut-être nakoyebisa bino misala nini ya continuaki nango en tant que tata nazaki komona wana nde nakoenumere misala na ye nyonso oyo asalaki na niveau ya lingomba te kasi ya l'état sikoyo nga nayebi ke basoin na ye abandaki yango na Suisse nde nga nayebeli azalaki koya na Suisse mais kokoma na liboso akomelaki epa neveu na ye ambassadeur waku wana biso tokomi na Suisse te mais toza bana classe mpo nga natangi na Genève azalaki kokomela epai ambassadeur waku ntango ambassadeur azongi papa mpo akosala lia mosusu asali 3 4 5 mois azongi na ye na Kinshasa après aye lisusu aye kokomela epai ya bami na biso moko bami aye papa me bakomaki mpe kaka ya biso famille moko famille ngimbi diplomate papa nde akomaki kokomela kuna na mama omona bavandi soki ntango ekoki azongi na ye nsima nde biso toye kobala nde ntango tobali papa nde siko akomi okomela epai ya biso na Suisse na Genève tovandi mingi na papa na mama na Genève papa kulutu asali mingi na oyo etali indépendance wana tobosanaka yango te asalaki mingi asali na gouvernement azalaki actionnaire bipai ebele me na ntango wana papa Huygens nakosenga yo mpo ete olakisa biso tangela ngai misala nyonso oyo papa asalaki papa Kisolokele ndenge toyebi ete mama alobi yango ete azalaki enseignant ntango asilisi classe et puis akei akomi agent territorial aye kokoma administrateur de territoire où il fut le premier Congolais à occuper ces postes. Donc on est très important à souligner. Et il a pris part à la table ronde de Bruxelles en 1960. Et après l'indépendance, il fut ministre du Travail et de la Prévoyance sociale au premier gouvernement de notre pays. Qu'il s'occupa jusqu'en 1963. C'est sous ce mandat qu'il créa l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Il fut le premier président délégué général de cet institut. Tolekikuna, pendant la Deuxième République, il fut député national de 1970 à 1975. Il était aussi administrateur dans plusieurs sociétés, Bras Congo, Itex Africa, Covadis. Dans le ministère de papa Simon Kimbangu, il fut le témoin privilégié car il était le compagnon de son père, Lenge Mama Lubiango, dans plusieurs des actions de son ministère et les témoins oculaires dans la fameuse opération de Kimiala, Mama Libolignon Oyo, Tokozongerango Lissusute, et Makamba Papa Simon Kimbangu na procès, Mama Libolignon Kitoko. Il fut créé en 2003 pour pérenniser sa mémoire une fondation à son nom pour venir en aide aux personnes défavorisées. C'était le 17 mars 1992 que sa grandeur Charles Kisolokele, le premier fils de Simon Kimbangu, avait quitté cette terre des hommes. Yasolo, ce qui papa komaki na Belgique, moi je pense peka kezaki ba condition ngo. Parce que biso après to longo na biso la Suisse to komi na Belgique. Okay. To yaki na Belgique na kutipe ndeko mususu déjà zalaki kuna. Mena tangu papa aye na Belgique akomeli kuna. Simanango, je crois papa Ndomba sa kopesa ndako na ye
e papa akomi kokomela kuna avant akende Villefort ya solo ezalaki na biso na mutu likambo wana ezalaki parce que même na ndako papa azalaki koloba ngo mingi bazalaka koteya biso yango déjà 15 jours ekoya bango bakokende mpe bakotika mokili oyo bazalaki toujours kopesa biso exemple ya Jésus akenda tata na bango aboti bango akei donc bango mpe bakokende ya solo na mitu na biso c'est vrai tozalaki okanisa te ke ekozala noki surtout moto lokwa nga naza koimagine bakokokisa 100 ans bongo nsima nango nde bakobanda okende moko moko c'était plutôt ça mais tozalaki kokanisa yango 15 jours bakokende nabosanaka te le 2 janvier 1988 mais sikoyo place naluki na mutu na ngai nazoyeba lisu te mais elaka le 2 janvier 88 parce que date wana nabosanaka yango te papa Kulutu alobi ke etikali mikolo mingi te nakokende na ngai nakotika mokili oyo tolobi non papa botango na tozomona aza nano makasi c'est vrai que tomonaki yango non papa ye alobi te tokokende ngai nakokende mpo nazomona nzoto ekomi otungisanga mingi mais ezalaka le 2 janvier 88 oyo papa mfuma ndongo aloba biso nyonso to totikala nango lokola testament ezalaki le 2 janvier 92 na même année mpe makambo yango nyonso esalami mais baloba yango même date nanotaka yango quelque part nayaki omona yango wana biso nyonso to na ndako tomonaki ke batata oyo baza ndenge mosusu evandeli na bango balakisaki na mokili ete bango bazali bato ya ndenge mosusu ifale nde tolanda exemple na bango moko akoki kosala likambo te soki asosie bandeko na ye te wana nazaki komona yango okomona tozali na biso mpe na Kinshasa mais papa oyoka funa kende na foni na swana papa Fuma Mbanza tokuta na biso misato po tobongisa makambo c'est-à-dire soko oyebi to koyeba te nani azotambusa oyo azalaki numero 1 bango misato bamonana ekaba numero 1 parce que komi lokola litukaka toloba ndenge ezaka na mboka soko ozwi mabanga mibale otie na banzi nzungu ekobina ekotelema te donc bango oza kosentir ke bazalaki na eloko ya ndenge mosusu même ndenge ya kopercevoir kaka makambo esaleli na bango evandeli na bango ya solo tozalaki na bobangi mingi même soki tovandi toza kotala bango surtout soki baza bango misato kotie na bureau kuti bango mpo sokima na yo mais eloko nini ekokimisa yo parce que bazalaki koreflete eloko ya ndenge mosusu oyo ezali na motu normal eza te yango tomonaki ke epuis ndenge bazalaki très sévère même papa Mbanza azalaki très sévère ye kutu kolo mibeko toyebi yango mibeko nde ye moto asala yango donc balingaki bamema biso ndenge oyo bango bazalaki kotambola c'est vrai que ce n'était pas facile mpo na nzoto tolati ezalaki kamwa pasi mais tozalaki na ndako ndenge tofandaki olobaki liboso batata mibale mais kofanda na biso yango ezalaki oyo kosala te oyo kosala te mais tozomona baninga bazosala yango mais biso tosala te mpo na nini mpe tozali nanu bana toza bajeune mais ezalaki na biso pasi papa Yugense vraiment totamboli oyo yokaka na difficulté moko akosakana te yango wana tomonaki ke bato oyo baza ndenge mosusu parce que na bandi ndenge kaka ezalaka na bato normal so bato observe omoni mwana azalaka mwana malamu ezomonana eba kokonfirme yo na ndako wana ke ya solo mwana oyo aza mwana malamu aza mayele na classe aza mobulu te mpo yango emonanaka donc bapapa tomonaki ke toza na bato ya ndenge mosusu tomonaki ke baza banzambe mpo biso kutu un moment tozalaki koloba ke todefi bango kodefa ya solo ntango tozwi nouvelle ya papa Kulutu nazalaki na Espagne nazalaki na Belgique te ntango babengi biso papa luki billet directement biso mibale tozwaki avion toyaki
mbala moko na Belgique. Bisika makambo nyonso toelekaki tozalaki nsima nango toketi Kinshasa. Réaction ndenge réaction yalaka ya mwana nyonso. Oyoki sangwa tata na banzi maya miso kozanga obima te. Mutu moko te acceptaka likambo wana. Biso nyonso réaction na biso liboso ya solo bimisi maya miso parce que oza kotala souvenir nini o bozalaki nango na tata wana ba relation nyonso to wana ejuwaki to kanisi lisusu na tango wana mutu nyonso azongisaka makanisi ne na sima. Et to kanisi ye vraiment to kozwa lisusu mutu aboyebi pai wapi. Vraiment tozalaki bouleversé. Et pourtant tozalaki bien préparé. Ye moko le 2 janvier ndenge na lobi 1988 alobaki ke etikali moke na tika mokili oyo. Papa Mfumalongo le 2 janvier 92 ndenge toyebeli yango na babonane na ye apesaki biso chronologie de fin ndenge bakokendela. Alobaki mokolo mosusu papa kuluta kokende ou bien ngai papa Mfumalongo ou papa Mfumambanza tokokende pamba te toyaki mobembo. Na bandi récitation wana toyebi yango. Tout à fait. Mais malgré ça, tozalaki quand même biso nyonso tout bouleversé. Na bande kwa molimo na biso bana baboti ezalaka na biso kaka pasi mokolango. Mutu moko vraiment kangaki motema azalaki te. Ya solo témoignage eko kozanga te. Papa afandi na biso mingi na poto. Tofandi na ye mingi alesi biso pe mingi na bazwaki occasion ya koswa na ye. Papa ayebisaki biso makambo ebele ya ndenge outi koloba yo moko ba témoignage ezali mingi. Oya ba frontière toyebi mikanda toyebi mais oyo tozali kozela ndenge ye moko papa kuluta alobaki. Alobi na tango ekoya malgré ba nationalité na bino bokozwa mais boko supporter lisusu kofanda na poto te. Bino nyonso bokozonga na mboka na biso na tango wana Afrique kokoma ndenge mususu. Donc côté wana je me réserve na boyi ko bimisa yango pamba te tango nango ekoki nanu te. Mais oyo nzambe aloba yango ezali kosalema. Makambo mingi papa lobi ya mabende na boyi kutu kolobango pamba te sala rapasi ya mwana na peseka mwa témoignage wana elakisaki ke tofandaki na banzambe biso nde foto lakisa na mokili il faut to prouver mokili ke tofandaki na banzambe mais pona kolakisa mokili yango tokolakisa ndenge nini foto vandaka nde tosolola tango tosololi nde toyebi makambo ebele. Totala batata ndenge bavandelaki to bengi bango banzambe mais bazalaki tout le temps ensemble balingi kosala likambo bakutani basololi babongisi. Papa Kulutu aye kobakisa likambo moko elongwaka nga te na mémoire. Mokolo mosusu papa Kulutu alobi boye. Nous sommes venus sur terre, surtout moi qui solokele, pour améliorer le social de l'homme noir. Phrase wana nakobosa nango jamais. Yangwana photo zala nesengo poya yaki améliorer social na biso. Mutu mwindo esika nyonso ya azali azana pasi pona nini. Yango kaka nde na ngaki na success sika wana. Baninga na bino na Paris Twana lingomba na kata Paris tango bazairwa epai ba Congolais epai. Alors soko makambo ekokanite ale babulani makofi na kata ndako nzambe. Alors bamindele bakoya kutala bango olingomba tukenda kutala na Kisasa bato mutema malamu kasi abatu bakubunda asiminzila ke na lubilu yana nyongo lokofuta nyongo wana après il faut le futa ngukana le futi te pasi yana bino